Yo encadre ne bandumba wana bata baba bayebi wana nde boloba ke dona baby encadre ka ba célibataire ko bate ko cadre bandumba dona baby nde o encadre ka ba célibataire oui so encadre ka bandumba te et pour to tambola kana ndenge sengeli to kenda ba église ba o batanga ba o bayemba kana ba choral bayembaka si dona baby baso bokolaka bano yo bokolaka basa pe mso bakenda église si ba o pe ba bala ba mariage pe bazali bino bomona ngo ezali ba o pe ba bala ba mariage bazali o bali sape si pona ninte na bali sa Rebecca dona belle bano yo bokolaka o pesa bango ko ba piton basala ka nini basala rôle na bango basala ka nini basala rôle na bango deuxième volume na décortiquer le boko ba petit ya nini ya kosaleka baza na rôle na bango basalaka baza utile na humanité bakosaleka bano bokolaka baza utile na humanité te lo bata rôle na bango bongo mpela nayebi bango te nayebi bango te mpela nayebi bango te mais boss espoir ngoma yonjika sole bembe papa balabala c'est mon cousin moi c'est mon cousin dona bebo za marié na bina za marié te na tunyo so marié te na tunyo dona bebo za kana mobali naza na mobali te naza amoureux pensionné ndono ba mobaide naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné so comme soko c'est yango wana David soki bazwi yo donc ressentir moi été ba cobra bana baso bokolaka ba cobra wana ozoka basoka musoko donc kuna pa na bango paradis dona baby ndo za boye olati kitoko boye mais yo sepelaka moi si moko boye abeba na mobile na ye pa yo fanda pa na yo po yo bando diriger ye osepelaka fort so moi si moko babengani aza na pe fanda te yo zuye esa bondeni na boboya tenga za maman nation conseil na kopesa ba mibali nyonso ba garçon so bon honorer basi na bino po za la bia so ko bala été bovanda na bino okosaleka aye na koyamba ye dona baby koloba yo mo sisa koloba Niarkos koloba Niarkos wana komona lobona mobimba komona za kana dona baby mokonza ba Niarkos wana komona yo si siko ndenge ni lelo oye oshande su kombo komi dona baby do santuski donc ça c'est niveau PC pensioni soko tamboli libanda neti makambo na ba norme na biso to otala ba norme ça tanga ba norme ona oh mama David Wembe on a likolo la masola bala normal boso respect oui wana banyoka oui faut pas na respect ya mibale obéissance ya misat tout ce que c'est mon nom dona baby koloba nia abokolaka ba piton obokolaka ba cobra ba vipère obokolaka ba vipère na ba kosaleka na ba petit salisumu bazali ndesi ba petit salisumu basala nini ba petit salisumu ba bana mo batangaka bakenda classe bazongaka na kati ba petit salisumu donc na ba fa biologie na nga bazana na kati on a ze combattre wawa bato musu batritaka yo balobaka oza mama moko mabe oza ya moko mabe obebisaka bavia bana batu osoyoka da makambo bongo David oya moni aza témoin clair na bebisa mona na ye aya aleka na mission a témoigner na expliquer na kati staff ba nyoka na expliquer toutes les catégories. C'est mon frère, Boss Ben Willy, c'est mon frère, Ben Willy les Gabonais. C'est mon frère à moi. Ah yeah. Oui. Bodrigue Matadi, Union Européenne. C'est mon mec. Nan. Mon mec. Voilà nan. Bodrigue Matadi, mon mec. Oui. Beau trésor Luyundo là. Mon frère à moi.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino Bolingaraming. On est sur www.idéologie TV. David Wembe, Nazope Sarah Maramundeng, Zalaraponem, Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Menela, Sarabino Ango. Et c'est un David Menela, Sarabino Ango. Nabete Rabino Masolango. Nengenini. Et c'est pas ça. Penza Namboka. Oh, Masola Balabala toujours. Ouais. David Wembe Masola Balabala. Nazabongo na Lelo. Donc na boka meshada pas bébé noir moi c'est kitoko moi c'est mwindo ça dit staff kitoko boye donc atona area VIP li bande za boyaka awa bo melaka awa moi ambiance bien il y a penda ezalaka awa donc ça bala bala lelo tozana dona baby koloba et to sola makamba Luanda masola réalité ya mboka oyo na dona baby. Dona baby koloba. Boitarde. Boitarde David Wembe Masola Balabala. Bonne santé Dona baby. Quand nous avons nga santé nga ka boye pour nana système à 200 ski. Ah? Nana système à 200 ski. Dona baby. Oui. Ndenge tozo mono boy. Ozana système ya 200 ski. Si 200 ski. Donc dos Santos-ski et où tu pas boss nanga Paulo dos Santos, guerrier dos Santos-ski, hein, c'est le boss de Dona Baby. Yango wana la fois passée tous akina ba makambo ba soka musoko style lobo zawana posa ba signification nango wana David Wembezela. Le longa i Dona Baby na ye donc Dona Baby dos Santos-ski. Donc nde bozomona ba dos Santos-ski baza. Te to ke no malembe Dona Baby. Batu nyonso baotala yo bayebi yo na Dona Baby koloba yo mo aussi ça koloba Nyarkos hein koloba Nyarkos wana komona lobono mobimba komona za kanani Dona Baby mokonza ba Nyarkos wana komona yo si siko ndenge ni lelo oye o chande su kombo komi Dona Baby dos Santos-ski na changer kombo te donc dos Santos-ski et outi na mo ya boss nanga dos Santos. Parle dos Santos. Si, boss parle dos Santos guerrier. Dos Santos-ski. Et là on est salué au coma dos Santos-ski. Mais Paulo dos Santos, c'est mon boss à moi, mon boss, Paulo dos Santos-ski. Yango wana tellement que boss nanga Paulo dos Santos, yango biso bayaye toza ba dos Santos-ski. Dans l'habitat, il y a Mboka, il y a Paulo dos Santos. Si on a une royauté, il favoriser biso. Si tu as un royaume dos Santos-ski. Roi Nabino. Paulo dos Santos, mon boss, un guerrier. Dona Baby, batu bayebi yo que oza mama moko ozaka bana ebele obokolaka bato ebele na ndaku na yo mais mingi obokolaka bana basi pona nini omoni mwasi tant que le bela mwasi aza nation vous comprendre eloko donc muto ba bengi comme mwasi donc mwasi kozala mwasi elaksi donc oza nation po basi ya makambo nyonso eza na mondo euta partir bo mwasi po mwasi naza nation David mwasi abota yo Wembe masala ba ko compliqué ngate na tuni kaka pona nini yo ozaka na banda kwa minene ofana na banda kupena ya minene oyo penda donc osanti benenge wite o ndako mais na ndako ngo soki bat bakoti na ndako na yo bamona kaka ba jeune fille obokolaka bana basi pona nini mais pour le moment ndenge na komi na royaume dos Santos-ski ba dos Santos-ski ya mibali bazali po wana eza royaume kutunga na ndoka nsango eza staff Alves la Pulga nzoka te David kuta baksinga eza royaume dos Santos-ski Alves la Pulga papa monyokoli ya yende fondateur ya dos Santos-ski oui anti ezalaka mutualité mais ce qu'on a comme un système qui royauté ce qu'on a quatre royaume ezalaka basi te malgré tout basi baza ba nation yango te ndenge na comme un système qui royauté yango famille belle pe bazala Paulo dos Santos les guerriers soka musokos ezalaka nini
bato baloba ko bango yoyo libota banyoka toko bapeta yo to beta no pe moi ni sona ngo rapide mama moko boyo bomonaka masoa baba le salaka ke abokolaka banyoka yeyo dona baby kolo ba nyarkos obokolaka banyoka kasi nyarkos na nyoka yango nezokende ti mpo tia bien mpo nyoka peut-être komona kombo serpa bange yango tozwa na biso mokonzi ya banyarkos wana ezalaki staff mais sikoyo nakomi na système aki royauté et staff naki royauté eza différent bato mosusu batraitaka yo na ndenge mabe te eza masola balabala yeah. bato mosusu batraitaka yo balobaka oza mama moko mabe oza ya moko mabe obebisaka bavia bana bato osoyoka da makambo bongo David oyo amoni aza témoin oculaire na bebisa mwana na ye aya aleka ata na émission atémoigner nga na explika yo na kati ya staff ya banyoka na explika tous les catégories hein? Eza na bapeti akosa leka eza na bapiton eza na bacobra donc n'explique yo moi que tout aux on exacté te bato nde soko watala biso bamona osika comment ça fait-il maman fandi boye don na bebi kolo banyar na lobaka po ekende bien eza kombo nanga c'est mon nom don na bebi kolo banyar abokolaka ba piton obokolaka ba cobra ba vipère obokolaka ba vipère na bakosa leka na ba petit sali sumu bazali ndesi ba petit sali sumu basala nini ba petit sali sumu bana mo batangaka bakendaka classe bazongaka na kati ba petit sali sumu donc na ba mfa biologie nanga bazana na kati on a zé combattre ouais malgré tout naza le roi Sarah bana nyoso Israël bazanga mais ba mfa biologie nanga baza na ba mfa doté pe baza yonga ba petit sali sumu ya David bongo banyoka bazala nani banyoka bango ne staff nyonso ngo komona ngo banyoka siko na kata banyoka ndenge nzamba sala donc staff eza komona ngo banyoka Moïse siko na kata banyoka na piton zali ba piton basala kani bano yo bokolaka o pesa bango ko ba piton basala kani basala rôle na bango basala kani basala rôle na bango deuxième volume na o décortiquer le bongo ba petit ya nini ya kosaleka basala rôle na bango basalaka baza utile na humanité bakosa leka bano bokolaka baza utile na humanité te lo bata rôle na bango te lelo tona système ya ki royauté du Santoski dev na benga ta en anglais dev ewembe masola balabala merci beaucoup na batuto bato accompagner masola balabala tozana dona bébé pile le top déj tozana na dona bébé Gelo Kindondi roi sage Gelo Kindondi roi sage toza na dona baby to so na dona baby makambo ya lwanda kesi ba cobra baza banani parce que comme soko c'est yango na David soki bazwi yo donc on sentir moi été ba cobra bana baso bokolaka ba cobra wana ozoka baso comme soko donc kuna pa na bango paradis so basala ngono ndi David olingi cobra moko olingi soko moko siko ida staff oyo ebanda ko ndeni osala staff moko bokolaka bana basi ebanda ko ndeni ebandaki pa na ngamponga moko pe nazalaki na badona nanga lokwa neti dona Monica aza dona nanga na vanda pe pa na ye à partir nazofanda na dona Monica oh ma mère chérie bisous Coca-Cola dona Monica Coca-Cola gaz na gaz tellement que na vanda pa na ye na mona pe ndinga encadra biso bon moi na Coca-Cola c'est que ngape na Coca-Cola et mon azo idéologie on euta kuna ibo bani ko encadrer bana na pe na ndiko encadrer eza nango mundu kité oya kansaka mabe amoni ke na bebisa mwana na ye a témoigner te ba utinda bana batune na ndenga mabe wana ne batune balobaka bata baba ne balobaka wana selo bango ba prochanga te on atinda mwana na ndenga mabe aya témoigner masola balabel ezawa oyambaka batu masola grave David Ewembe aya témoigner que na bebisa mwana na ye bena tina mwana na ba n'importe quoi yo sepelaka dona bebi ndo za boye olati kitoko boye mais yo sepelaka moi si moko boye abeba na mobile na ye pa yo fanda pa na yo po yo bando diriger ye osepelaka force moi si moko babengani aza na place ofanda te yo zuye esa bondeni na oboya tenga za mama nation conseil na kopesa ba mibali nyonso ba garçon so bon honoré basi na bino
po ezala bien soko bala ete bovanda na bino okosa leka aye makoyamba ye po aza mwasi lokola nga aza nation ozala na bakategorie okoyamba bato to mutu nyonso kaka oyo alekaka mwana mwasi nyonso oyo azalaka ayaka kose présente ka na ye do na bebi na na place okofanda te babengani nga soit libala ekufi soit babengani nga pa yaya mpo baréalité ana mpe mingi na ngolo ezalaka oyambaka bango nga na facilité ngai naza charité te naza masere ya charité te ndako na nga mpe nde eza wana o nde ozana eza crèche o couvent onu te nga naza charité te majorité ya bato nazalaka na bango seke baza baproche na nga baza barelation na nga moto alibandaka boye te o nga nakomi papier ke odivorce o boyeboye yaka mpa na nga non mpo nga naza masere ya charité te comprendre David na masere ya charité te nayambaka majorité bato nga nazalaka na bango ne staff na nga ya banyoka même na état major baza baproche na nga barelation na nga mpona koloba bien neti siko toza na royaume du santuski eza mpe barelation na nga en plus bos na nga modu santuski ewuti na sobrenome ya bos na nga parle du santu yango wana royaume na biso ekomi du santuski ndenge bandaka kobokola bana basi boye ozodeya bainconvénient nango inconvénient moko ezalaka te mpo totambolaka na ndenge esengeli tokendaka baeglise baoyo batanga baoyo bayembaka na bachoral bayembaka si do na bebi basi oyo obokolaka bana oyo obokolaka baza mpe mosusu bakenda église si baoyo mpe babala bamariage mpe bazali bino bomona yango baoyo mpe babala bamariage bazali obalisa mpe si mpo na nini te nabalisa rebeka dona belle dona bebi bato bo na ndenge babete bato bayebike yo encadre nde bandumba wana bato baba bayebi wana nde lobaka dona bebi encadraka bacélibataire koba te kokadraka bandumba dona bebi nde encadraka bacélibataire encadraka bandumba te omona tabela te omona tabela te ke na tia ya bandumba yango nga nazoboka lobe bachambre belebele noki te me leta yangola nga poursuivre nga lobaki dona bebi mpo na nini ozalaka na bacélibataire peut-être na korépondre yo bata babala dona bebi mpo nini ozalaka na bacélibataire si eza normal mpo staff na biso bamarie bakozala ndeni baza bacélibataire soki moto alinga bala aza na fiancé na o proposant akoya abali ye ce n'est que normal nga nabokolaka bandumba te kende bolobaka ke bandumba kozala na staff bokozala na mutualité moko elexe te bandumba mais problème na nga nde ndenge navandaka na bafi baya bacélibataire sabe scolaire oui ndo fanda na bana basi ndo fanda na bacélibataire si baza bacélibataire fin de compte fallait babala babota basala bango bafoye na bango yango sikoyo soki omoni ke okoya na linga célibataire moko azalaka na ndako ado na bebi sabe scolaire bayebaka kopona sabe scolaire wana ozopesa message bato baya to nazosala propagande te nazosala mpe marketing te na lobby nga mpe nazoba teke bamarie boya onu sek nao kamoniki aza célibataire aza na mposa bala sabe scolaire mwa mobali wana mposa obala yaka mpa do na bebi sabe scolaire komemanga likolo te de yaka kopona makambo azoloba donc yeba kopona donc soki oyebi kopona seke okopona babiloko ya bien pa ya do na bebi ya bien mpe bazala ya solo David Wembe nayebisi yo tala nanu kuna yo bozaka na mposa soka mosokosi yango nazoyebisi oti nana bapeti asala lusumbu batangaka bakendaka classe na futela bango minerva olandi nana bakosa leka bazali ozoyoka kote soka bakosa leka majorité baza bakobre kote soka mosokosi ye waka bajaka bana basi baza bajaka bana basi bana mibali te bana mibali nde baye na royaume ya du santoski nde toza soko na bana mibali dona bebi oui bon David Wembe Masola balabala grand journaliste ya Angola ndeti nga dona bebi nayebi ke naza kalambai awa na Luanda ngai staff na nga libota nyoka ebanda ava ba staff ebele oui staff na yo si ebanda liboso ba staff ebele na mboka o si oui staff na libota nyoka si ebanda liboso FCC au FCC kuna ba frère nanga esika boss nanga Paulo do Santo mon boss azaka na FCC c'est mes frères esika boss nanga Paulo do Santo esika royaume do Santoski ebimi na kata FCC po boss nanga Paulo do Santo azaya FCC bongo mpela nayebi bango te nayebi bango te
Impela na yebi bango te. Mais boss espoir ngoma yonjika sole bembe papa balabala. C'est mon cousin. Mon cousin moi. C'est mon cousin. Sole bembe. Hein? Il est cousin là. Mon cousin yonjika. Espoir ngoma papa balabala. C'est mon cousin. Cousin là. Mon cousin. Mais impelo yebite. Impela na yebi bango te. Mais espoir ngoma yonjika sole bembe. Si, c'est mon cousin. Boss espoir ngoma yonjika sole bembe papa balabala. C'est mon cousin moi. C'est mon cousin. Dona baby. Oui. Staff wenge oui bien. Wenge. Ah. J'ai mon fils. Sa Majesté. Mon fils. Oh, j'ai Sa Majesté. Mon fils chéri. Je t'aime trop. Ah, c'est quoi yebi bango, yebi wenge, staff wenge. JR, mon fils chéri. Oui, mon fils chéri, JR. Maman t'adore. Bon, staff resakada. Nayebi bango te. Bakana kuka. Nayebi bango te. Bata kuka sa. Nayebi bango te. Staff benda koni. Nayebi bango te. Seigneur. Oyo nayebi ya bana basi eza bomoko. Bomoko. Ba mama Kikolo, batakabelo. Nayebi bango po partir à Madrid nanga igeta longa nzola. Oh, my mother. Igeta longa nzala wa. My mother. Ya, ngone nayebi bomoko, eza pe staff abasi. Siko ba staff ngo façon de yo mona bango na ngola awa. Bon, bana ba sala makamba bien. FCC pour boss nanga Paulo dos Santos. Il est là. Mon boss FCC. Hein? Tala kaka Paulo dos Santos à partir FCC. Paulo dos Santos mon boss guerrier et bimisi royaume dos Santos qui David Simba. Et donc on se produit entre yo na Paulo dos Santos les guerriers. Pour na ndenga mabete bana pe to bande mission ozoku misa un peu moins trop. To lingana to ye banano. Et loko nini o yo esali oye la biso na kombo wana ya dos Santos qui lelo. Mon boss Paulo dos Santos guerrier mon konzalia kana basale sika moko. Donc pas na question réponse. So poser question aux réponse. On va parler de Santos les guerriers. Si on poser question aux réponse. Donc mon konzimo lia kana basale sika moko. David Simba. Beaucoup de gens bo sololi ayebiso ga komi patrocinador na yo makambo nga na osala awa David Wembe eza pona ngai moko do na baby mon boss ayebite c'est mon boss tala nanu Paulo dos Santos derrière azo doté bato lokwa neti mwana milimo dos Santos Sylvie Matabela ma petite sœur à moi aza général dos Santos ki Hollande sikoyo lingeni. Donc ozoloba ke Paulo dos Santos azo sala mwa bola mo mingi na mboka. Si mo konzalia kana basale sika moko question. Aza wede mwa batu mingi. Oui. Ya wana yo po komi na yo dona baby dos Santos ki. Oui. Réseau zaka yango wana. Réseau zaka yango wana yango na biso ezoko eza très capital tala nono. Obi mo konzalia kana basale moko. Basale sika moko ebeza eza nani? Ezaka nzambe nde aliaka na basale sika moko so kitela na vie réelle ya mokila lelo c'est Paulo dos Santos guerrier dos Santos ki ndenza aliaka na basale sika moko si ne pe Paulo dos Santos mokonzi moko aliaka na basale sika moko David Wembe Timba nena sale le côté donc naza na volonté wana na sale la ta monument na retunda kasenda na sale le monument ya retunda kasenda molongo moto so so azoleka Paulo dos Santos olingo sele monument. Na sale le monument na retunda kasenda. Alingo tuno na poto toni. Ten poto zelo tenga de na kenda poto bon bilamba na wala teza. O ezaki Santos kit. Oh. Oye ozo na ngata ki Santos kina ko telema. Kolata boy. Si. Ki Santos ki. Si. Poto de na kenda ngo zelo ko moy ban. Mazola balabala non. Na style bilamba et comme ko pas Paulo dos Santos ki. Paulo dos Santos. Donc, tant que tu as royaume dos Santos, donc tout est ça. Donc, on a ta boido, on a ta bien bossé dos Santos. Donc, na bébé, donc tu chité na biso. Message ni ngo pesa na ba staff oyo yo mona kana Luanda awa. Et ba staff fina so ngana mona kana Luanda awa message na ko pesa bino. Boy baka ko solo le. Ba solo mabe?
gentil ezalaka bien moni kozala gentil neti nga dona bebi naza gentillesse makasi gentil ezalaka bien oyeba kosolola po bozala lokwa boss na ngai Paulo du Santo guerrier mokonzi aliaka na basala esika moko mo boss neti lebo kanda pakasa ango fute koya te boss lebo kanda c'est mon neveu Jobour Mbala mon neveu Jobour Mbala noka bana Munduki madese zanga te ya vali Mbala yango wana nyoso makambu David en tout cas mon boss Paulo du Santo Simeon mais zera nanu na FC sango zotanga kaka kombo moko na FC bazake belé oyebi ka Paulo du Santo de guerrier oyebi Ben Willy te c'est mon frère boss Ben Willy c'est mon frère les Ben Gabonais. Willy les Gabonais c'est mon frère à moi ah yeah. Oui. Bodrick Matadi, Union Européenne. C'est mon mec. Nan. Mon mec. Voilà nan. Ah, Bodrick Matadi. Mon mec. Oui. Beau trésor Luyundo là. Mon frère à moi. Dona baby. Oui, oui. Na Luanda pe awa, ozaka pe na ba diversaire. Oh salam mona yo yepa boko la bana mopanzi yepa boko la ba célibataire mopanzi. Baza? Bazate, je suis unique Nangola mobimba. Hein? Je suis unique pas ba kokangote. Nda boko la ba célibataire na Angola mobimezaka yo. Foute la pena miso ba classe, c'est qu'il faut zaka dona baby du Santoski. Bo ba to so nga dépense te. Nga pe naza tala kaka ko uta na racine nga uta pa maman Monique vous comprendre wana ndaza dona nga. Alors yebo ko sala tala ka papa Paulo du Santo mon boss. Vous comprenez donc pour ozala na rôle wana ozala maman nation, il fallait ozala pe gentil, oyeba pe ndenge ko sunga pe ba bibwele na yo. Baba. Ko sala biloko neza facilité. Vous comprenez? Pour ça ça facile ba sala na à 3 personnes. Dans Angola mobimba to na Luanda mobimba boy. Ezana mutu moko te aboko la so ba célibataire à part yo. Azate. Ka yom to boko la ba célibataire. Dona baby kolo bania. Bimisa ye atazata na 4 éléments. Ah, Ozo mo atenga zaki na staff mais maintenant na okoma na royaume. Donc na komi muta royauté. David Timbati. mais ça ni ko pesa na ba célibataire nyonso en Luanda. Ba célibataire nyonso na Luanda soko tanga classe na yo malamu libala ekoya. Blandi soko teka mombongo na yo pour la mariage vient de l'Éternel. Libala uta kati na nkolo beaucoup bala. Même basi même libali. Soko sala commerce soko tanga ka continuer d'étude. Libala ekouta kati na nkolo. Po libala nde makao. Vive marié. Ba jeune femme Luanda yango na zolo surtout na mboka o Luanda. Ah. Soko tekaka na bana basi soko teka mombongo no soko tanga katanga libala keya. Oh la mariage vient de l'Éternel. Vive marié. Bon, ils en ba o ba se comporter. Net ba o ba zana par nanga. Na ba oyoyo ba koti na kata royaume du Santoski. Ba o se comporter bien. Mais ba o ba za ba libanda o ba o se comporter bien te bo confier Nzambe. Hein? Bo confier Nzambe, bo luka ba conseiller bien. Po awa biso na du Santoski na libota nyoko état major. Oui. Pour confier Nzambe to na ba conseiller makasi. Libota nyoka ba confier na Nzambe. Conseiller to confier na Nzambe ba ba punition soko gafo le kana ozo punition. Na libota nyoka. Oui, to za na ba discipline na kati bazali. Ah, soko somo da sai niveau PC punition. Soko tamboli libanda neti makambo na ba norme na biso to. O tsana ba norme. Ba norme za. Tanga ba norme ona. Oh ya. Oh mama. David Wembe. Ah, on a na likolo. La masola bala Normal boso. Respect. Respect. Oui. Wana ba nyoka. Oui. Il faut pas en respect. Oui. Yami balé. Obéissant. Obéissance. Yami sat. Ah, to suka. Dona baby, moi mbote na bato botali yo. Ah, mbote na ngali boso tala kaka mota yambo. Papa mami, yemo yebi mon neveu. Bitumba mboka, mon neveu. Ah, général Kandi mon neveu, tala ka bato na otanga bato. Baza bata ISA, muni ISA Amérique. Eza groupe moko pour tala ka na dona baby na mami na bango. Quel que soit ba vie na bango mais c'est mon neveu. Ya, mon lobby. Ah, mbote makasi mo boss Paulo du Santo
guerrier mokonzalia kana basala esika moko vient nanga Ben Willy le Gabonais mon boss mon frère à moi Bodrik Matadi Maisemeki bambotre belé je bombala noka bana ma desezanga te bambote belé ma dilu système mista nanga Sylvie Matabela Maileki boyokana général boyokana tokana makasi bo musomo tokoti dana kata royaume dos Santos wana soka za général ya bobo kabwana kabwana kasko grâce ya Paulo dos Santos o esali royaume dos Santos Sylvie Matabela za général ya dos Santos Paulo dos Santos azong sibino oui mais bobe banaka to be bana reza normal eza ba kamba ya na leki eza normal bozonga nini est-ce que tu zongi grâce à bowe la pouvoir yo na maman it nga maman it sayibi ke wana za petit na nga mwana ngai petit na nga palais talaka devati ba Congo kini wana petit na nga siko na kata royauté ya dos Santos moye kankine ezala ezate talaka ya za général na kata royaume dos Santos biso tout boss na biso Paulo dos Santos guerrier mon boss à moi Dona Baby yeye une mission masola balabala ya David Wembe grand journaliste ya Angola to ina système dos Santos do la tibe dos Santos ndeto za boto wana Ilia talaka mpepa malongane staff o pa bébé noir na Ilia na lelo baby black baby black na anglais nene pretu na boka meshida na boka meshida donc na lelo kaka wana moni pembeni wana ba jelema o bato babengaka lipasa nzambe chara nzambe mais ngado na benga ko lipasa nzambe asaki mbula lelo c'est en fête c'est en fête profite bien profite jelema chara nzambe joyeux anniversaire c'est ta fête profite bien à la part de Dona Baby wa tchak Zirda, enfant chéri de moi, Benny Lambourgui, Arlette Mouadi, Zulema, Timbati. Oh, ya, papa Monio Koli, il y a des fondateurs de Santos avec la Pulga. Il y a des fondateurs, il y a du Santos na kata royaume na biso na fondation, il y a royaume du Santos Alves la Pulga, papa Monio Koli. Yonde Makamba. Serge Tata Kibokolo, mon frère. Merci beaucoup David Wembe na masola balabala. On était là avec Dona Baby Kolo Bagnard Koloba donc bon tenir regardez et c'est un peu sa message na masola balabala o bino boloba kana ba CCC wana boki ba réponse nango donc ya bokola ka ba célibataire nde bomoni eboye abi abokola ka ba célibataire Dona Baby abokola ka bandumba te olobi ngo te na masoa baba si na bokola ka bandumba te na bokola ka ba célibataire ne staff na nga libota nyoka bato bazana ba célibataire po ngai moko Dona Baby na za veuve yango na bokola ka ba célibataire na minute oyo to komi na système ya royauté royaume na biso komo nango dos Santos royaume wana euti na sobrenom ya boss Paulo dos Santos nde tozwi dos Santos tosali royaume dos Santos donc biso ba Dona Baby tout droit et pas ya boss Paulo dos Santos guerrier dos Santos question suka rapoto 6 tumbaka ya masoa baba Dona Baby oui Kolo Bagnard oui okana mobile naza veuve Dona Baby oui Kolo Bagnard oui ota caméra ozakana mobile naza marié te naza veuve Dona Baby oui ozakana mobile naza veuve en plus likolo na on a ensemble avec vous amoureux pensionné sans oublier naza veuve likolo nango amoureux pensionné on va répondre à la question masoa baba non répondre poser la question Dona Baby oza marié naza marié te na tunyo so marié te na tunyo Dona Baby ozakana mobali naza na mobali te naza amoureux pensionné non bon maide naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné naza amoureux pensionné on est ensemble avec vous ciao ciao